stratégique dans mon mythique à Bomanga. Il faut naïba qui est derrière, qui est l'ennemi, qui me cherche. Na minito le quoi na yebi. Oyebi déjà na yebi batouana, le quoi na yebi. Au monde qui est à l'aise. Puis comment on a comme dans mon micro à part Peter. Real Madrid de remontada. Il faut battre la souka remontada. Parce que batte belé baluki ba kundanga ba sisangai mais ba kokate. Les gens doivent me haïr pourquoi? Voilà le problème. Alors, na minute au moins natanga combat batoyate to keneka boye. To keneka boye, le quoi on a commis Real Madrid de remontada. Yo zala Liverpool. To bunda final. Na bandi prison te ba kota prison faut dans la cause. L'été zateka boyo kega boyo ke prison te. Prison il faut samba. Na sambit. Quand tu demandes pardon à quelqu'un, c'est-à-dire bah frappe na betagi déjà na makasi. Na minute na luka ba frappe asika. Ce que vous bateau na tango, ce que l'eau moi bimi kono ki pepete. Nani? Te so bilo ka sika paro to yebaki. So mutala na makiona. A continue makiona. Te na obeta. C'est corrompu. Des à perdre de quoi? Des père de personne. Na ta la bino bien. Na père na mututi. Au contraire mon kolo monongo na ngeko fonga meza dangereux na mboko. Bo pousser ngate na loba. Po mon kolo nga na loba. Ebele ba kota na se ya mabele. Bandeko ya Molotov TV bino ba ebomesana kolanda biso na chaîne na bino to pesi bino mbote sika o bozwami o bolandi biso na mokolo lelo tuye na ba nouvelle asika tuye na invité ya sika. Mais avant tout ça, remercier Bino Lissos parce que vous nous êtes fidèles. Ou tomber sur l'émission Nabiso que vous avez abonné, abonne-toi à la chaîne et je pense que vous allez désuiter na contenu Nabiso. Les lots to parvenir les bossons Nabino grâce à équipe Mobimba et SN Production où ils allaient chapeauter na boss Ben Lobiche. J'ai dit merci na équipe Mobimba où bazali ko accompagner ngai. Je vois là Glody Kamisha na boire trop Glody Kamisha na Doliate, Limondo et Ben Belming. Je vois les Mouta Souriance et tous les autres que j'ai dit, que je remercie très profondément. Ce soir, tous la particularité, vous allez dans le studio Nabiso, na Bon Marché, juste en face, il y a Hôtel Phoenix. Nous avons reçu une personne particulière. Il y a une particularité, il y a Mouto Azate, mais ce que Télémi vous avez dit que Mouto a Télémi autour de Mouto. Et cette personne, c'est l'homme de pétage que nous avons l'habitude de recevoir. Vous dites, Kamisha, on image les bosso, on a une bonne monde. Bah, je vais prendre banana seti, le colo pasteur a boya zakate, prophète a boya zakate, prophète a ya swag boye, prophète a beta makasi. Na yambio la serve. Ya solo ana. Ba téléspectateur, bazo sepelata bazo mona Peter na bango, aza propre. Munzambe peki se gola. C'est habillement ya kando, habillé nanga permanent, mais tu faut pas mon propre. Pour na esengo, naza d'abord évêque, naza d'abord prophète, naza d'abord grand Peter, naza d'abord analyste, naza d'abord multimédia, et puis naza pe aumônier ya ba musicien. Donc aumônier ba musicien. Donc aumônier ba musicien. Donc ba to mon André il est si naza mutu ya biloko wana nyos. Yango moni lelo na lingai lelo to solo langa très bien. Et pas quoi ma foot a épéqué si on l'a bien élégant c'était malade amiso bateau ba hotel il faut se payer là tout ça c'est moi yako yamba au lisusu merci ça moi liboso le date tout ça le 18 depuis que rendez-vous na yo ils allaient le 31 hein le 31 ils ont évolué nini non tout ça ba préparatif toujours dans aucun de ba site nyonso ya ba pasteur pour na ko motiver bango pour le 31 bazalawana. Nous avons besoin de 10 à 15 000 personnes là-bas. Donc il faut contenir 15 000 personnes. Il faut gâter mettre au déborder car tout final. Tout final kanda kaka ya molimo kaka tout final. Tout final mutako ya te mutako fate mais tout final. Na bandumba ya matonge ba ozana biso ba pété nyonso ya kimba appel neka la bandumba ngala nyonso bazala wana ba mongo ya basina mibali basakata ba musicien
tozala na matongi donc ezala grave na les 31 donc de 12h à 20h. Mais avant cela, le 28, tu as appelé un stade à sortie officielle ACP, parti cher à gouverner Ngobila. Donc, tu as appelé un stade le 28 pour les Congolais, pour soutenir le président de la République. Au travail, il y a ACP. ACP est parti en Ngobila, gouverneur de la ville, Azosa Moussala, un des meilleurs gouverneurs au Kinshasa Azoa. Oyopé Azosala Moussala, peut soutenir Fachi à 100%. Donc na bengi papa mungu batutu ya biso agrabandu batokola papa mboso na parti na pour apena batu bilé. Papa mboso président assemblée tozana président mboso za na parti na ouais tozana batu lokola ye penda so ke ka luka eza ye kingasani ba chango eza ye amakasi vie na biso mboso tozana bango na stade tozana batu lokola ba etina la DGA, il y a DGI. Moi, na Tolo. Moi, na Berlé, Sanga, mon pont, on a Liboke et Angolo. Il y a pas na partie na aide, mais le quoi, toi, à côté, mon go, tu as un bangonio sur le soutien parce que baza bateau, on a soutenu. Penandi, ma rappel, bateau, soutenir. IGF, Alingete, le meilleur inspecteur. Il n'y a pas aux anabiso, donc moi, Bendela, moi na ya mai, bon, pas na bango courant eza makadam eza na mboka. Parce que PDG a office de route P, bazana mboka moko. Wana batu na biso ya grabando. On est à l'aise avec Félix parce que il nous a reconnu. Alors le la reconnaître biso avant si batu na biso ba Jean-Marie Lukula si ba bienvenue langa vice-président ya Séni. Bandundu batu bazole la trop bandundu eza un peu misérable bandundu. Wana eza côté musu. Nzela ka ya kolongone tikisha wana ezali wana gouvernement papa wana bisoté. Batu nyonso ya bandundu bazana. Bako sala nini gouvernement. Na déjà office de route aza butabandu. Azo sala. Mais mutache makadam na mboka na ye mutache nzela kuna yit. Donc il fait beaucoup d'efforts mais à moyen moyen et des bords mais il est en train de faire. Batabandu no ya kalande basalaka bazai mettre ma bienté bazai maboko makasi bazao sala loté parce que tozo ba premier ministre. Oui. Tozo ba tolokola kizenga bon président assemblée kututé pour azana budget mususu. Mais batulokola premier ministre toi na muzito toi na vie nani kizenga ba boliko ba vie singa donc en fait tozo na batebele mais ils n'ont pas pu rien faire quelque chose. Et la génération les génération les bazana est fort, bazo sala be fort. Tous à la ini, tous se soutenir et puis voilà. Donc ils a Mbela na sengi les 30 les 28 après les 31 boyé pananga binonyonso et puis moi je soutiens tous ces gens là parce que baza bande kolanga et non seulement bande kona mais ba osa musala kitoko. Voilà, bisobe tozo soutenir motonyo so azosala musala na ye malamu, ozala entrepreneur, ozala musicien, ozala pasteur, na domaine nyonso ozali osala musala non malamu. Nous allons te soutenir et Molotov TV est disponible pour nous relayer ba misala na bino osala. Donc n'hésitez pas à nous contacter dans le numéro ezawana pour publicité ba domaine na bino d'exercice pour m'occuper et découvrir au bino ozakosa. Prophète. Oui. Balobi prophète abombi mukila. Prophète et ça zui kuya munene azo kana lisuste. Kuni. Nenge to mesana wa prophète alobi pétage kuni. Ya munene ke ko appelle nzambe mutayate. Le prophète. Balobi prophète asili tozo yo ka lisuste. Ngayo yo. Na ina wa problème na parquet mais lobi te ke muno na ngeka ngami. Il y a un problème dans le parquet, oui, il va convoquer dans le parquet, c'est vrai, mais le bien le côté que Denis reste l'homme de la vérité, l'homme de pétage, l'homme de l'enquête, ils ont continué, le on a ça 2 semaines à pause, on a récupéré ma solonio, Natala Talananu, pour redémarrer bien à partir de la semaine prochaine,
Le terrain ezongi terrain za ko beba po moi pozo na sali na moni récréation na moni bato bazo beta nga na TV bazo zo moi temps ba finga o ba ko finga na répondre nga na Real de Madrid de remontada. OK. Real de Madrid de remontada le colo na komi Real de Madrid de remontada. Remontada ta o moni ko zo gagner nga na dernière minute na cote so 40 bi. Bon. Donc na moni break na ngai na de Eli Salumu na sa zongi ba biz na nge zongi bon moto zongi lisusu ya solo o moto na yo luka elelo et pour ya mutape sanga ba feeling mutusu donc nana lo baboyeke que s'inquiéter je répondrai à toutes les questions qu'on va me poser j'étais c'est vrai na retraite pour nous préparer l'événement où les cas ba passer à NRC conférence et les Gigitoko il y avait débordement des gens. Tout un deuxième événement où il y a casting de pendant spirituel dans un deuxième événement il y a stade le 31 c'est-à-dire le diable ne peut pas accepter que ngana bima parce que bato alumi na sili ba moni base ba moni bango moko que jour il y a samedi passé ba moni démonstration il y a ba pasteur comment les pasteurs sont venus et ont répondu les évêques ont répondu on a NRC Yekak Nefemo. Le 31, beaucoup de démonstration à Nzambé. Na Katia Imka, beaucoup de prière, beaucoup de miracle, beaucoup de biloko izangama qui na bisako ya propre, beaucoup de tout est bio. Donc le 31 c'est la prophétie bio. La délivrance bio. Délivrance bio. En fait, on le tellement trop, on lobby pe batama qui on a trop tokoya jour wana na biso na bato ya na tokoya kotala. Bio. Prophétie bio, délivrance bio, parole bio, tout est bio. Tout le monde les lots, quand même que tout ça, les missions, c'est Denis les pénatés, à rappeler ma TIP, ça type les lots. Est-ce qu'il y a un passage public? Tu connais un passage? C'est là le bien. On a à chaque dimanche, non? En direct. Bah mon en prédication, on a pas qu'une page, on a eu Denis les officiel, bah au monde na Facebook, ma terre, na YouTube, on a bon, on a ma terre en direct na bomba terre. Même samedi, tant que tu as une conférence dans la terre, les acquis en direct, pas toi seul, la biso. Prophète, tu es bio. Moutako kangisanga monoko na mboko azate. Tu es bio. À part Jésus, na couple présidentiel oyo, na couple présidentiel oyo nazo respecté, pena lingaka mingi. Le reste tozo bunana. En fait, tout le monde a sengi ba pardon. Le pardon est une puissance qui libère. Pardon ezali faiblesse te. Soki muta sengi mutu pardon. Toza wana na vibere sa imaka mutu musako zoka mutu sala je peux demander pardon. C'est pas une faiblesse. Pardon est l'activité que yo lekinga. Yo na obanga o. Pardon est lobika tout simplement que pardon. Hermo na zoxio, hermo boleli, hermo fona atténuer parce que na komi mutu apé. Lokwa na mutu apé et lobité que na ko recadrer batute. Soki mutu a déconner na olobele na obanga mutu te. Na banga kaka nzambe na président de la république ina mwasi na ye bato baza na liwa ya mboko oyo eza baome bazwa prophète balobi awaluki au parc kimi yo banga mutu te mo kimi pasteur prophète azomona na suite na kimi te nazalaki bato baba bomanga quand quelqu'un veut te tuer il faut faire des replis stratégiques dans mitika te bomanga il faut nayeba qui est derrière qui est l'ennemi qui me cherche na minito lokwa na yebi na yebi batuana le roi na yebi au monde qui est à l'aise. Quand tu ne connais pas avec qui tu traites, tu ne connais pas ton adversaire, c'est dangereux. Le mauvais combat c'est quand tu ne connais pas l'adversaire, mais quand tu connais déjà ton adversaire, il n'y a plus de problèmes. Nazalaï ko se retirer pour Natala qui est derrière, qui est qui. Donc nazo comprendre ce que l'adversaire nanga yo mususu yo mususu yo mususu yo. Bon, dans un moment, il y a autant de comboter, mais le moment sera là. Non. Non, non. Mais dans le moment où déjà Babylone est salemi, je peux plus renouer le combat. Et à l'époque, net aux agis n'a pas problème de se réconcilier par exemple. Je suis plus obligé de continuer à citer son nom. Pourquoi? Parce que dans nos yeux, il y a mais ce qui est bimi.
na banga yote na oloba so eloka sike bimi na toucher yo ozomona donc na minute on nazo banga mutu te mais na koma ki une étape mona za luka nzambe d'abord et puis na luka na yeba qui sont mes adversaires qui sont les gens qui m'ont attaqué pourquoi c'est naebi ici donc la chose est normale donc nazo zela sikoyo ba naebi qu'il y a des gens qui sont en train de travailler contre moi maintenant de laisser corrompu je ne suis pas corrompu na lemonga mutute na le eloko te na le eloko ya mutu te na peut-être chose okopa donc mutu honnête mutu moko boye affaire terre nga po apienga mbongo mutu moko apienga mbongo te ya corruption te soki mutu okabeli moninga no mbongo eza problème Let's na kepa moiza kabelinga $1000 ya problème so na kepa mutu nanga mobo ka kenza kabelinga $1000 eza problème mais que mutu a corrompre nga denile siboye pour na se terre na mboko jamais abotami te ya solo abotami na nuti prophète pour mbongo pour nga na yoka net mbongo boy faut ba 100,000 ba 200,000 300,000 est-ce que dans la montant moko pour ba montant net ba bilo miki na normal même RGP là ngo ah to lo ba corruption ça dit que muta ya pesio par exemple $200,000 oyoki moi poids ko somba ta mo eloko bon mais ba bilo ya ba miki non là je sais pas donc mutu moko te faire terre nga mutu mo à faire ngate j'ai fait la paix avec des gens et j'ai voulu aussi redémarrer. Okay. Redémarrer veut dire quoi? Au sali pose ne l'homme au redémarrer vierge. Donc net na bo isiko na zo luka ba combat vierge. Ah, vous savez terrain dans nos vides isiko. Terrain vide bato nyonso ba ofinga finganga baza ba jouer mabwilo baza ba jouer ya bien. Ba jouer matiti ba bien kuna matiti ku de grande équipe abandon. Na ba nani mais équipe net ya mboka na bien ezana nous peut-être babeta même lifkinte bazana licité so mudandengona le Real de Madrid abunana ngana lelo a pas Peter a pas na komi Real de Madrid de remontada bon remontada il faut battre ça Real Madrid de remontada remontada veut dire même match tikali 1 minute na votia 4 buts peut match zongi na police no penaki bon remontada donc bato suyer de laisser corrompi de laisser à perdre quoi de perdre de personne na tala bino bien na perdre na mututi au contraire mon kolo monongo na ngeko fonga meza dangereux na mboko bo pousser ngate na loba pour mon kolo nga na boloba ebele ba kota na se ya mabele togi prophète ngefa alobi era alobi oh pendant autant que bango mibale tango ba loba kotoyo nie remontada Real de Madrid na robeta balete bon na joueur ya bien moko na botama na bien pa basaka kula ba joueur ya la lobi ba joueur ya bien mundunga na robete ne bale eza Barça. Ok. Paris Saint-Germain a éliminé. Na éliminé Neymar. Bon. Na éliminé na la Liverpool. Bon. Pour na bête la Liverpool la finale. Donc na éliminé équipe locale ba Chelsea. Ba Chelsea. Champion en titre. Na éliminé Londres wana musuzu nani équipe wala ta bleu wala Chelsea oui te na bleu ah Manchester City okay. Na éliminé na no beta na bien papa tika ba biloko équipe mike donc ngai na ko répondre sikoyo na équipe oza niveau ya remontade siko net équipe ya niveau on ndeti nene Liverpool nde mutu na tika na ite tebe fotenga nani ngonde Liverpool la de Liverpool na ebiter Liverpool za nani donc mutu ngana ko répondre ba Liverpool mutu to mona ka répondre ndeti voilà donc ba biloko ya ba mbie wana ba équipe fese lokumu fese lilala na ko betala ba côté en fait de la ça veut bien bato aloba ki a de liste bato ba te bato ba été te ba passer ba été bah événement tous là exactement d'abord événement monene za ba pasteur pour na ko déplacer ba pasteur ba soutenir au bandima yo ya facilité plein à craquer nous avons réservé 8000 chaises plein ba kit de tonne 8000 chaises oui ba kit auto loué na ba tente tout et sali 8000 chaises
bato batelemi comme penagi retard plus de 3000 personnes baki quand on a comme à 14h bato musu baki déjà mais 9h plein 8016 plein tout tie bato debout ba vendre ata ba 3000 debout donc on était plus de 10 000 la arche kaka des pasteurs je parle pas de fidèles de pasteurs et de serviteurs de Dieu et de servants de Dieu. C'est le même équipe les 31 au quoi après les 31 toké Massina. Après Massina toké Vélodrome, après Vélodrome toké Martyr. Ceux qui va dire Wenge à Betty, ceux qui va fallait à Betty, ceux qui peut 007 au Betanga na yo clôture. Denis c'est trop sûr. Assurance zone les autres ouais. Nana moi assurer j'ai l'assurance que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Na lobby comme on a comme na mikolo à part Peter. Real Madrid de remontada. Il faut baksa la souka remontada. Parce que batte belé baluki ba kunanga ba sisanga mais ba kokate. Ba kokate. Ngai na mission moko totika makiona, totika mabe, totika homosexualité, totika double sim, totika koyiba, totika escroquerie, totika ba trafic d'influence, totika relaxa que yo yo te voilà te. Vous comprenez? Okay. Mais le reste, la paix est là. Je suis en paix avec tout le monde. En parlant de Congo, et la faiblesse, ils ont libéré Ngaï. Ce qu'on a bandit vierge. Dans Liverpool, il y a Obima. Prophète, vous pardon, principalement, tout mon intervention est archevêque général. Non, Botsana m'a solé les cas. Oui, mais pardon, des voix s'élèvent et s'élèvent. Ouais, m'a solé les cas. Mais vous mettez une image, vous mettez une foufou na mis sur la lobby na yo, na zo luka Liverpool. Tout ce qui est passé, na site de solo là qui, pardon, et c'est ami. Donc, tout aussi na sala et les qui yosgo zela na obimisa siko na luka Liverpool. Ya solo wa. Biso zo zela Liverpool. Macho nga na zo zela isa ba Liverpool. Les restes ma monasi na sengi ba pardon to za na kimia. Na yebi ki e ki siko. Na yebi benemi na nga, na yebi ba bandeko na nga, na yebi ba tubana nga, na yebi siko qui peut me faire du mal, qui peut pas me faire du mal, qui est hypocrite, qui n'est pas hypocrite, qui aime vrai, qui n'aime pas vrai. Na minito na yebi. Je connais qui est qui. Ok. Bien gros lobby. Oui, ça bisoté. Bon, na ko yebi sabino soki na moni provocation. Mais déjà bato bazo lukaba kanga yo, basala yo mabe, provocation nyo so yangwana. Mais nga yo. Ozo mona teke ngana za. Pour faire d'autres tambours ndeni, bato ba lukaba. Ceux qui plan moko boyi, ba plan nyo so Satan zo ça les a déjoués. Toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Pourquoi? Parce que ngana na muté mabe ya mutute. Ndenge yo mona batu ba omona nga na batu ba omona ngeza batu ba blessé. Na malubo nga na zoloba. Mais mutu aza normal, asala lanza menene ya solo. Mutu azo tamola na bosembo ya nkolo, akomona nga mabeta. Parce que na livre il y a des rois. Tout mona que roi moko akoi na table, tango akoi na yanda konaye. Les types, au lieu que nous tînes, tu n'es pas prophète. Tu vas nous Nzambe Israël, la tîne, mouton n'est pas Belzéboul. Ok. Il y a contre la Bible, papa. Boye, sa patron là. Il n'y a pas de Dieu en Israël pour que vous puissiez aller consulter Belzéboul. Le Dieu des clans. Et là, vous avez besoin de Yango, Yebisa Okufa. Alors, vous avez besoin de Okufa, pas Yebisa, Moutoumon, Yebisa Okufa. L'église, le peuple congolais a besoin de solutions. Ok. On ne donne pas de solutions en étant faux. Yo, comme solution au peuple congolais, c'est faux. Aux homosexuels, même si au PC apparence, aux vrais passeurs. Les gens n'auront pas de solution. Même qu'on ait fabrication miracle. Si vous moutou a yewana, a une église na yo, a mono fabriquer miracle à éviter, à croire na yo. Mais à croire na yo, à aux miracle, c'était parce que yo, celle là qui est pour yandiman, les afos. Les afos. La petite chose au copain. Quelle est la démarche de laisser? Qu'on laisse la fausseté. Toti kaba kisi, toti kaba biloko ya mulili, to zonga normal. On sale les a en colo. Ya net ndenge na travail na SNA. Et la man on l'a na film na osoma. Muda osoma na. SN. Moi vino, so ina na posa. Muda osoma na na. Na ye avanzala, na le, muda osoma la biloko ya nan. Si le travail est de Dieu, pourquoi nous on force? OK. Pourquoi on veut nous-mêmes se justifier?
pourquoi tout plus se battre quand bato bandima par exemple que yo za vrai il faut forcer mutandima non, il faut travailler pour que ton témoignage soit le témoignage de Dieu. Pas des hommes. Moutaro témoigner au malam nzambe andimi yote osani. Le problème des peuples congolais bazana posé à réponse. Yango réponse wana comme bato ba répondre sur roi tindi et pas Satan. Yango na sengi na ba soda na ngai ba prophète na ba passer à solo to telema to sala rencontre na bato bazo ke ne pas ya diable. C'est cet affrontement qui se fait maintenant. Donc ils habitent vrai na ba faux. Voilà, c'est ça le problème qu'on a maintenant. Apparemment pe bitumanya so yo zana ngo ezaka na église. Eza na église. Parce que on dirait Libanda ezali bato l'église oyo ba geraka bato wana. O bana force. Ne bango bato wana bazozongela ngai na kati ya bitumba. Je donne un exemple. Un pasteur généralement assemblée et pas naï. Ake le pasteur de l'État onyo la biso azo finga biso. Moutako intimider ngezana généralement. Mais azo intimider nga po nani. Po pasteur na ye asali. Aleleli et pas naï. Mais bandimi wana falba lobe c'est Denise mamazo lobe ya mabe. Est-ce qu'a fingi mutu? Soki na fingi za malamu te. Mais soki ngai nazo loba vérité poto tika mabe. Les gens doivent me haïr pourquoi? Voilà le problème. Alors na minute au moins natanga komba bato ya te to keneka boye to keneka boye le quoi na komi Real Madrid de remontada yo zala Liverpool to bunda final o bunda pe na ngate o bunda na Nzambe a Denilesi parce que Nzambe a Denilesi azan Nzambe oyo nazo kena ona manki ona te na fraude te ne lo remonter chercher que Dieu t'accepte ndima que Nzamba témoigner yo ndima que Nzamba. Alors le problème du Congolais c'est que yé bako simba yote, bako simba oyote, parce que il est ceci, il est fort, il a l'argent, il est... Non. Ça, moi, ça passe pas. Pour faire bassin, ils ont se répété. Moi, bah pasteur, bah clique à pasteur, oyo, bah quand on a raté na bah oyo, pasteur oyo na oyo, bitumbeza mingi entre bassin lanzambe. Bah yo kasoni parce que bah musicien bah yokani. Bah yo kasoni wenge 25 ans bah yokani. Bah yo kasoni waze gwa sololi na kofi. Bah yo kasoni. Eza message à bah soso. Soso lelela ki Pierre po yeso ayebiso wanga na non asomi mbeli. Bon. Yeso abise bitumeza mulimu. Eza musunite. Akati mutulito abiya musuni. Ya isote azongisi mutana litoi. Le peuple a besoin de solutions. Les Congolais ont besoin de manger et de boire. Biso tote ya bakonzi. To sambela na bango. Tote ya peuple. To pe sa solution. Ndenge li a pe solution bibo yebisa ka okufa. Bazongi pe ayebisi abito kutala mutomo alobi okufa. Aladine il a dit c'est chama bien Eli. Donc il faut que quand on parle de la vérité au Congo c'est délilé. OK. Émission et le bara vérité zayanga. Na telemela mutute, na finga mutute, mais ngai nazo kene na vérité moko boy. Là où je vois que ça cloche pas, je te dirai. Zoma. Prophète, en parlant n'a pas conflit. Tu assistais qui a pendant un moment, pasteur Moïse Mbiye a eu parole na cher un jour de culte. Voilà, on a un discours à Liboso. Discours à Liboso. Mais audio to yo ki oyo. Attends moto. Non, audio ane ezali ba infiltration. Azali na réunion na staff na ye ça dit que baza plus de 1000. Tu comprends que solo ya beta ki wana ezaki ya moto ya tangi siko ngana otaka nga ko momo. Non. Non, on est angle mususu. Azali na réunion pour la sabatuke, il y a des problèmes, j'ai des combats natane. Réunion, bango ba infiltrer mutu. Tant mutu ana zu invitation, abimi apesi audio ana awanga ni angota alobi. Siko. Yo toyebi oza ulobaka ngo peke mutu asimbi Moïse asimbi yo. Lelo ils sont imagé toyebi que pasteur Marcelo a Luka qui va atteindre Moïse Mbiye au travers de quoi ya mwasi et puis ba enregistrement ezali. To combien niveau ndengeni? Non na minute oyo nga de la sengai pardon. Na ba teloba quand tu demandes pardon à quelqu'un c'est-à-dire ba frappe na betaki déjà za makasi. Na minute na luka ba frappe asika. Audio eza makamayi ya kala. Oh déjà oui parce que va faire fuiter en mais et ça déjà makambo Moïse alela kala auto bundi awa ya bloka kala to luka bloka sika
oya kala to yebi na biso ngo sito lobi ngo pate bimi bato abimi bato oyo kango sukeza bato ba yeba ki vérité té mais ba audio ezali ebele ba blog ezebele en fait la minute tozo luka Liverpool ezali ba nguna ya sika bato yo bazali na scène te ba bima bato tout déjà tout leki na bango na scène ya bitumba ba siko ba jouer bien donc c'est gawa Mike Mba Katani JF ta Katani Moïse Mbi Katani Marcelo Katani wana c'est que tout comme Talibanda non muda obima ka kala mingi te au moins na Liverpool moi obima siko so bato na tangyo so ke logo mo bimi ko no kipepete nani te so biloko sika paro to yebaki so mutala na makiona a continue makiona te na obeta wana obeta et logo ya Moïse Mbi ya mo bimi nani te Moïse na Marcelo ya wale bimi non Moïse azadi logo mo ya kala na période ba kombe ezalaki wana ezandi lero wana nde enregistrement mutu wana asali enregistrement mais azeli eroye obimisango eza antidaté lettre antidaté oyebi valeur nango ezala valeur isu te na élément ya sika nini ya atangi wa Dalo wa Philadelphie ya kala te papa ne abimaki bayaka matanga te eza biloko ya kala biloko bomona yango sika eza ya kala abandaka Philadelphie wana abandango na bango mais tant papa na akufeli bato bayaki te mutu moko te ayaki te c'est normal fa monango ke nani abi bomonanga na ba clic wana te effectivement c'est qu'il a dit de plus en plus on sentir que na milieu église ya basali ya Nzambe unité za te boka unité za te parce que bato ba comme na ba réseau différent oyo ba na kisi oyo ba na science okit oyo homosexuel oyo ba double cible oyo bato ya parole seulement oyo makiona oyo bato ya biloko boye alors mutu na mutu azoko kangama na mutu baza na même kindoki yo kanga ye na lobi ao kangama na mutu ane kindoki moko siko biso oyo ba électro libre nde to ana problème yango to obeta dans le vide ça na électro libre siko ba fidèle ya ba kisi ni makiona ni eloko to ebele te siko to tika muki pour faire que ba te beli ba ndimaka te ke de sinera aza wana ala kisite papa kisi za la basignete nakendaka pe boye nakitaka pe mamuke nakendaka pe boye nakendaka boye moko te il y a des temps où au moni peke au kiti mamuke au moni temps pe au mati c'est ça motu normal utakisi akitaka te ana eloko te ana parole makasi te ana mira ya bakasi te mais ozomona ba plein ozomona biloko mo boye akitaka te kaka azomata likwa na ye kozala mabe basigne akisi ezalaka po il y a certaines églises au bazali na bakisi ya foule il y a certaines églises où bazana nuka c'est-à-dire esprit lumière satanique eza na kati tant que mutu ana na kati wana to lobi pasteur na ndoki aza hypnotisé eza difficile pour mutu ana yoka loba aza mopona na Nzambe nde akobima alors mutu de ana kati hypnose olongole nde faut apprendre à appeler à Nzambe s'il n'est pas un appelé de Dieu il est dans l'envoûtement c'est comme ça et c'est dangereux pour aux oiris qui en on a pas on nimara yoti papa bato akisi ba yeba bango o de les ala kisi muta kisa oyeba pourquoi ba yeke pa na ngo ya polele muta kisa yeba na voilà prophète actualité ezali dominé na concert ya Wenge weza ko poussa na vraiment bango c'est déjà pour les 30 juin tout le monde na bango na ba répétition bazoleka leka na ba chaîne ya télévision et même ya YouTube mais eloko batu bazo déplorer mingi absence ya Ferregola absence ya Marie-Paul image ba pesi biso eza image ya bosangani mais na kati ya bosangani on dirait peu moins exclusion moko boye ezali ezanga te mbebe ezanga na eloko nyonso te faire za star munene na minito ero wana zanga mwana ero wana zalaka mwana lelo akomi trap grande star internationale kala te fali azalaka mwana lelo fali akomi grande star internationale dans un niveau qui n'a pas père n'a pas yaya muso aleki bango siko ero ba oya osangana ba olinga ba ya na contexte que ba grand leader ezali tel 18 Adolphe nani
Ouera, Didier Masela, Ale Makaba. Voilà. Maintenant, ba soliste musu ba obima mike. Si vous faites beau chai wapi. Ah oui, na ligne wana. Ah oui, la ligne mi balé. OK. To ya misato a on matin. Ya solo wana. Ah. Ouais, parce qu'on sait analyse moi. On dit maté. Ya dit ba benga ba star ya Congo ba obeta. Fali là, Ferré là, Innocé là. Mais ce qu'on a logique ya batuana. Binos ba bana, ba koko, ba Ferré ba petit, ba na suka, botel. Donc na configuration o ba on zo beta. Et c'est maté. C'est maté. Mais Marie Paul la beta na bango nyonso. So maloba na netika oluwe ke ba to nyonso wenyane si tana bango leki. Parce que tant ce que ça ba Ferré ba. Bon, na succès na minute eza ba petioala. Toko boya te. Mais wenge o bango zo beta la concert eza wenge o ya kalawana. OK. Na ba nzembo ya kalawana. Ba obeta net sikoyo ki wenge o ya erwana ya mulolo. Yango ki wenge ona ndeskezo ya. Ikima mulolo dasuma. Mulolo silva gbe mayam do mulolo wana. Seri wana na mutu na kata la bango. Oh, ya solo wana. Na ina kata pétage. Bien que le sambo ya gauche droite. Mais voilà wenge, c'est que les 30 so ba inviter na okende. Invitation quand débat te naza grande idée na ko ke no vana lo yenge boyete. Ah papa. Mutaton za basta dozo yo ko no kotsega boyete. Faut pas benga nga invitation place ça protocole a ebi que so prophète de l'Isaïe avec avant là. Ngana ki lo kota boyole la balo tchanga. Et déjà assistant à un concert mo boya musicien mo te. La première fois pour ya fali pena OK. Oh ya ah bah il faut bâtir na invitation na OK. D'accord, prophète. Wa bandi minanga. Fali popa. Munima as. Wa petit nanga. Et di meyaga kula. Nani? Di meyaga. Asuti nanga. Te di suite lo musu. Na lobi apesa nanga. Ah, prophète biso 007 apesa nanga. Héritier. Voilà. Biso to comme na suka. Même temps on a une prison. Faire ça au Tindalambo. Kofi, et tout le banque prison, Nani? Tout le banque prison, te bakota prison faut dans la cause. L'été zatega boyoki prison te. Prison il faut samba. Na sambit. Prophète, on rappelle ngai mutu moko awa. Na elong ngai na evita ki ezali ba élément incontrôlé. To moni bango to yebi bango. Que bato baba sanga mabe bango yo. Na passé en fondateur. Même papa muta beta et massage balimisa. Ça dit que zana eloko ngana se retira qui même Jésus a se retiré qui na baba bomaye na Hérode a se retiré en Égypte. Te a se retiré papa. Na aussi ko pesi pasteur wa utaki na bo na otanga kombo ya lo ba Liverpool. Oya utaki Canada wana yaki ko pesi rezo za ina. Non, na ko zongela biloko te lui c'est différent mais na ko zongela ngote. Na sina lobaki na répondaki na sina présenter beski sur maloba o ezokisaki bato. Comprends-moi à ce niveau là. OK. Donc na minute oyo nga na zo luka belema ya sika ba Liverpool. O ba obima to beta finale. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Quand tu demandes pardon, tu ne peux plus renoncer à ça. Nana mutu a respect à parole. Ce qui n'a se réconcilié na mutu pe na kokende na ngoti na suka. Réconciliation ne veut pas dire que si la personne commet une erreur demain, on ne peut plus parler. Non, ça c'est une autre erreur. Et c'est quand on va dire non, non, quand je me réconcilie avec toi, et que l'obi au sali et l'okomo bozo correspondent dans la nation, pe nana nete na olobat. OK. Na lobate poani. Tant que na le yete, moi na lobate. Ce qui est na loba. Biso musala toujours sala. Ezaka ya otala batu na onyo so wana. Soki loko toyeka otu na. Na oloba. To ta siko réaction na yo na tango. Il faut belema esika. Belema kala to swani to lobi o to go loba to sengani ba pardon. Mais belema ya sika. Soki ye na obeta. OK. Pour faire tout comme na suka. Moi li loba na. Est-ce que vous comprenez nga? Na comprendre mal. Na CTRT. Na zo banga mutute. Na nazali Real Madrid remontada. Alias pétage, alias prophète des nations. Pesa nyoso olingi. Bo pianga ba tipo ba nini biloko tu wana. Bo pesa ngu.
Yo mo moni ndenge bazo pianga ba biza et pas moi na ngai. Na ezi bato la cité voilà ba péter lelo. Les azongier. Na muta pétage, na za muto lelo yo. Le prophète des nations Denilé si remontada nani rien demandé. Donc na ko répondre te na gère ambienté. Pour ba loba ma mebele ba kosa ki na bango. Au monde. Kabisa, titre émission Denilé si a commis Real de Madrid remontada. C'est titre Denilé si Real de Madrid remontada. Bon. Pourquoi ba oyo ka wala kati. Na ko répondre souté na muta na niveau na ngati. OK. Na ko répondre te na mutu azolo baba mensonge. Na ko répondre te na mutu wana. Ngana mutu ape. Na ko répondre na ko recadrer mutu yo azana au niveau et puis niveau ya azana ngo makambo ya oya nango ndenga na ko répondre. Donc ko recadrer peut permettre na ba ba niveau c'est ba colat. Non. Non. Ngana niveau après ba ve mutu modenga. Ndelo na nyolo ba. Yo ngana bien. Aba soni ba bato wana naza na kati na bango et puis naza leki na bango mais naza na kati na bango. Na grandeur parce que j'ai fait des choses que beaucoup n'ont pas fait ici et ne feront jamais jusqu'à leur mort. Alors nous remonte na ke ndoko bunda na ke ndoko répondre mutu oyo azana fondement te ana base te ana ndako olala te azana eloko te aza mutu moka aboyi mbeya mbeya. Na ke répondre mbeya mbeya te moi na bitinda nga na répondre na te nga na répondre mutu aza niveau nanga. Na pese zo ko donc bana lelo na bando répondre bato niveau nanga. Les restes na rotina ba juju na rotina ba passer na mike mike ba juju ba ko ta combat ngai souté na Denilé na bunana na Liverpool muto a beti pe na côté na ye a comité na finale de bato nga na bunana ba ce que yo da moi na bunana onde combien ça illégal so na beti te et neti même makambo wana leki ne aza poids lourd ya za milléger bako bunda bango baleti wana aleki a poids lourd wana léger wana za lourd wana lourd léger wana lourd même ata za ya na ye so babundi ba niveau lega obeta ya parce que ba ni poids mon côté ngana o ba do bunda bunda te na muto alobi boy na bunina ya lobi boy na répondre au moins te que ba ko combat moi bango esimba te parce que ngana o répondre te hein ah ça nga boy fais-moi ma publicité mutu moko a corrompre nga te pe mutu moko a corrompre nga na Congo te poso ngo corrompre nga il faut banda ba 300,000 tilikolo. OK. Te na lobi en vérité si je fais des choses je les fais par moi-même. Par l'amour de Dieu et par le respect des gens mais je peux pas le faire pour ba corrompre nga mutu moko te a corrompre. Ce qui a solo na kina mutu mo a corrompre ngai aya na TV alo bananga ki a corrompre ngai. OK. Numéro za wana ya Molotov o lesa ki ya na lobi na yo ya neti na ke pas vie ka keza penga $1000 eze wana ko corrompre ya mbongo na zwa no frande. OK. So pesinga 1200 ou 1500 ou 1000 eza mbongo yo frande l'église on a zwa dimanche même moké zwa $1000. Maintenant, l'église internationale, non? Mutawana dima 10 000, mutawana dima 2 000, mutawana dima 5 000. Nazana batumine, bazana monte. Alors, corrompre des listes veut dire tu me donnes $200,000, 100 000, 400 000, 1 million. Tu vas dans un bon mois, dans un bon coup, bazali, pour faire. Bazali. Baroya peut pas corrompre. Bazali. So il peut baler sur, il y a monté, on a payé. Ou le va péter, pour faire. Non, le va nini. Et là, on a une batte balingina loba. Pour na loba déjà. Yemsaka loka sika na oluka nga komana ngai bato batika makiona batika boye pour mboka tant to samela nzamba yoka. OK. Ah bon. Moi conclusion na yo comme ça tout jeter na conclusion na ngai botelema na pema ki moi muke na se reposer pema muke na ina prière pour na affronter stade na kati ya stade j'ai pas besoin de conflit na zongi terrain na besoin de conflit. Objectif na ngai ezaki église objectif na ngai za mututé. Objectif nanga bato mabe va changer. Ba passer ba pengi ba zonga. Je ne peux pas créer de guerre. Bato bazo ça la guerre pour nanga. Baza miki nako bunana bango te. Congolais nyonso ayokanga. Bana lelo mutu nyonso a obunana ngai faza Liverpool. O la kai na ye abundi pe akomi na niveau nanga de to obunana ye. Bato nyonso ba bana. Ba miki a obunana ngande. Na on peut se occasion te pour aumata. Yenda a besoin na bundana nga mais ngana na besoin na bundana été ponga na poids lourd
super poids lourd. Bon. So ngoya combat pananga. Yonde muto ya oluka li foreman combat. Tango yo ye, omoni ko komi na point nanga. To petani na beti ombanga na buki ombanga pe na leki. Na remontada na sali remontada na kena. Donc ngana ko bunda soute na poids mouche. OK. Na poids léger. Na poids coq. Na bo mot. Na bo mayo. Yango kombe zali équilibré te. Donc banda lobby na bano bimisa bana mususu ba bunda na bino ba bunda na bino mike wana bo bunda na ngana bo bunda sute. On a na yebi banguna na ngalelo na yebi qui m'aime qui ne m'aime pas, qui peut me faire du mal, qui peut me faire pas du mal na yebi. Donc on a yebi adversaire, facilité combe comme facile. Voilà. Donc na koki ko créer comme un bateau déjà tout ça la réconciliation na pardon na bateau tout yamboka tout ça lobby ba yamba avant-hier na vient na ngobila na yaminga to sepeli et puis tout kutana kala na yamba mina ba vient nga donc na besoin à nouveau souffler bituma ya kala et ou Liverpool Liverpool aye final muto nga no bonani fa na final pour ya salom abeta poids oyo. Pourquoi il y a Abouni na Tony? Pour Tony à poids lourd. OK. Asa parmi les grands. Soit Bétier, il y a combien de classement? Il y a 10 premiers. 10 premiers. Il y a un Bétier. Moutari a besoin d'un moyen d'aïna. Et ça qui va coller. OK. Yende il fallait Bounana nani. Donc la Bétier ce qu'on a mati. Amati. Na deux autres copains. Donc yonde aux anasi aux olu kabitu balanga. Mais pika pour mata. Mais ngai siko na ko ya ko luka yo bitumba te pour ngana champion du monde de toutes catégories. Donc yo siko na 25e dan yo nde muto za na premier dan o ya obuno luka nga soko okoka soki na sali remontada na bomio ovandika na se ngana oloba sute ba fende muto zoloba. Les problèmes du Congolais parce qu'on doit avoir le vrai amour, c'est tout. On est méchant. Ça c'est vrai. On est trop méchant entre nous, c'est pas bon. Voilà, prophète, moi, dédicace au Rizali, tout ouais, toujours Jeff Daddy, il était à l'homme fort. Vous avez une dédicace pour Kata qui va dédicace à Nazongeli. Nazongeli a battu ma boue répété, bateau va miter à malam ou Nazongeli. Jeff Daddy, il était à l'homme fort. Bon. Selon le cœur de Dieu, Mouté Mouté Manzambe, Oyo Asala Rabadon Atalate, Auton Abekola Zotalate. Il est l'été à Elengaye, Obomi l'été à Ngana Bomio. Aussi 1000 têtes en Ghana. Na Pespembo Teneli Salou ma chérie. Il y a film. Na Lilie na Ben Lobich à manager nanga. Na Pesembote. Na Pesembote na Djongade. Oh allez ça bateau bien en France. Et puis à soutenir na liaga diminaye. Tala bateau nga il faut na kumisa. Bon. Na kumisa. Na kumisa bateau le gola ba Djongade. Djongade. Mutumalam Djongade. Djongade, Mutumalam, Djongade. Donc, bateau, que les lots chaque fois, les mois, ils ont dans la radio. Bateau, le col là, qu'est-ce que tu as na kata bituma, ils ont soutenu. Bateau, le col là, bah, d'achou. Tu es où? Passe au bureau, dans l'équipe, je vais à bureau, à Sololi. Bateau, il y a un mouton, peso sans intérêt. Mais il y a un mouton à Moutounangaï. Bateau, va konde à l'Iloba. Grand pasteur, grand prophète d'Amboka, quand on a un problème, il est là. Dans ma traversée, il était avec moi. Ok. Tout le coup, là, Kabundi allait, ça va lier Nangaï. Un des meilleurs prophètes. Petit Ken, puis on a peine à saluer et merci. Nanyonso. Tout le coup, là, Diezola. Baza batu oyo amemelanga biloko soko tikena biloko en agence awa na biloko feli. OK. Hyper combien? C'est très important. Na na mutalombi malgré Mikola zoti nanga su ba vinote. Batu ba kando. Na batu ozana kata problème bazo benga yo. Abiena nanga zo benga yo oza wapi boni batu lokola ba petit sœur nanga ina nyo ba bino yo. Wana ba souci nanga. Batu lokola ba petit nangaï, les grands les pétères, pétères nani, Glody Kabisa, na papa naï, baba toyo, tant on a un problème bananga, on se comprend. Donc, nazo saluer batu oyo, baza ba noble, batu lokola nani
nani neti oyo moto nanga kombo eko kima tete ndai na mama Rachel tala kombo na moluka sura mbomba likambo oyo okokata yango te Biren Mokabila bato ndenge wana Henrique bato wa ba trésor olangi baza wana bato wa ba colonel Frank Ilanga ba bishop Kakoloto ba vétérinaire Henri donc omoni petio neve nangao asali disque kitoko accélération divine Josué Mokwabili lesi neve nanga na niveau asali nzembo accélération divine pièce cassée mon ponami Oche Baba eza na Spotify na iTunes na Deezer na Pandora na YouTube musique bokende na ba plateforme wana boluka ngo accélération divine pas petit na ngai obenda te bon na pesi ka devoir rebelete l'homme fort le grand réalisateur Fongama yango yo elo ya ba petit aya solo na mo na Londres avant ya solo mais atakuna to sala na émission to ngamo na yo petit na ngai ni na obo yo mo ke la vie donc yango na Josué Bogard moi mbali kitoko pardon bokende côté na te bokende ka côté nzembo po bino bana kisaso oyo botala ngwaza célibataire auto si ça ba classe là na université na Liverpool donc Zamba Pambola merci beaucoup na Juju na ba kando bato ba accompagner ngana petit na chauffeur oyo nani petit na nani comment nani chauffeur comment na nani voilà. On a équipe pour accompagner prophète. Na pesi ba mbote nani? Donc na pesi mbote pe na trésor, chauffeur na Nzamba Pambola bino. Merci na yo pe. Merci pour le bisinga trop. Olinga ko le bisanga Vraiment. C'est moi ça ya mbako. Amone le bisinga. Bato alinga boyo na kangi mono te. Mote zongi. Ok. C'est comme ça que nous aimons voir les prophètes à l'Oba, à CP Sabiso. Nous disons aussi un grand merci à l'équipe qui a accompagné les prophètes. Nous avons Juju, Papa Monsieur et Kando. Merci Nabino Nyoso Bolandi Biso. Merci na Glody Camille dans le cadrage. Merci na boss Ben Loubiche. Merci à la grande famille Kadima. Merci à Gaston de Best. Moto Simbi, Sima Blanc, Ozananda Kuna Nyotonga, Ozana Posa Rotia Caro, contactez Gaston de Best. Je pense que la émission Oekoya, to copé ça va coordonner pour nous. Merci et tous se retrouver prochainement. Au revoir.